hola, c'est votre maman Soso. Maman Soso est na ba méchant, maman Soso est na ba colère, maman Soso est na ba kanda, maman Soso est na ba maman belé. Donc dans la minute, maman Soso, je suis très en colère. Donc comme vous me voyez, ce moment il y a vraiment les boss à caméra bah mécher les qui tellement trop. Mais babi moi qu'est-ce qui a manqué mon colo, c'est-à-dire mon colo n'a se respecté quitter. Donc pour comprendre les émotions nangaï. Tout justement, je m'adresse à toi, Pakalingomba. Mutumususute, je t'avais bien dit que Ozana souffleté. Pakalingomba. Omoni elo moi comme ça, Mutumu asunga na vie. Asalela yo, apesa yo. Oyepe liboso caméra, zui ketch moi pola. Bala c'est différent na ketch do ebimi loka. Ketch a défilacé et pas ketch mususu. Boule, oyo finga mutu moko boy quelconque. Ozobosa na ke ba soda baza. Ozobosa na ke likunzi protège za. Ozobosa na ke defeza. Ozobosa na ke ba mbolo baza. Ozobosa na ke beji pezali. Voilà. Nabi Pakalingomba tant que vous matin yo le kan émission ko finga soit ko cracher au biso to bengaka. O paseni, o lobi ka ba otika yo. O lobi o fingi ka ba otika yo. Pakalingomba na ebisa yo pona persona okanda na ebisa yo akala famille. Pakalingomba ndoki munene. Alia mwane Alexa mwane mbeka. Akanisa ka koma loko héritier wata. Eshua. Wata benga na yo makasi Pakalingomba benga doko pensa kutu tena mutwa wata abula ke un jour Pakalingomba zonga pene na e ofute wasko na e soma ofute pe olongwe kobula ka kutu tena mutu na wata ndazana ya goga bebe goga abula ke un jour Pakalingomba a crédit na benga paka na téléphone ke paka zonga apaka yo aliboma obulaka oviva na planète ni na terre. Vous un moche garçon babenga ni vilain garçon. Vous existate tala makolo mabe Pakalingomba. Tala makolo tonda misisa. Owele la ga koleka na be mission fele. Bimisa mbongo na poche no foute mission. Okoka na Luanda aba bengana na 46 hotel. Pona ba kintekwa uta na Kongo. Na Angola kintekwa zalaka te me Pakalingomba yana ba kintekwa na ba hotel abatu. Ozo pe tayo ofinga mutu mo abokola yo. Abokola pe ya lelo te donc depuis confinement ti lelo abokola yo 6 mois. Afute la ko hôtel de luxe. Donc mon ninga age na yo afute la ko hôtel de luxe. Allez ça ko chaque jour oya ko zombongo lelo kwa mwasi okendo zombongo kolie pa mobali na ye. Donc ya chaque jour Pakalingomba mais au finga mutu wana pe ozo continuer ka ko finga ye. Pakalingomba omani yo pona peso kanda makasi. Mana yo bule ya mama na yo na pesi ko bakoko na bino kanda. Non, est-ce que banoko na bino ba ya olukanga. Pakano na mona tonto bongo tazanga chance de quoi Pakalingomba abozwa idete. Ozanga chance na niveau moko, aluka chance na l'église azwa kate. Aluka chance na bima azwa kate. Akenda na liloba ozwa ka chance a vite. Okena banganga ozwi ka chance a vite omoni ten na kena kimbateke koluka nganga bien. Nganga ebisi ote ndeza bwe folekisa mwana yo. Ole kisaleki da yo po ole geritier wata yo. Ole kapagoga yo. Pakalingomba tio kufa. O tika kutu kokanatana leki agoga moroti. Bule siko. Leki héritier moko okokanete. Ata bakoko héritier obobota mado paka okoma kate bule siko. Après penser que pas vous chobengayo. Elle conforte à robengayo.
yo zali boma na mutu ekota mpese zolo salite pakalingomba opakola mafuta nini ta tonto azanga parfum oyo abimisa sola ili bakalingela maki na nzoto pakalingomba sikwida keba makasi osala bajena bato no barépondaka ote ngana esaki oyo toko so fini mutu ngana ko répondre pona yebi vino kitoko na ngolo sufraka sozala na famille na ngola basokipa na yo te mutu abokola pakalingomba bimele ingrat afinga e Marie-Laure Mwaka afinga e David Wembe Liza Queen TV Idéologie TV nebisa bino pakalingomba sufraka makasi ayana bakintie kwa na hotel babengana ye na hotel mutu abokola ana Luanda o azani mbongo afutelo yo hotel te hotel nyoso balingi pakalingomba te bakintie kwa abimisa sola mafuta wili bakalingela maki na nzoto bino boyebi kana banenga bangola awa omwa bobanga esi mosekumu ele mutu feyu bazokama e pakalingomba ndoki e babisobuni ndoki belela e pakalingomba ndoki e tonto akala e aluka chance na banganga zwa te aluka chance na église ozwa te pakalingomba obiki ka pozongi Kongo ta tonto abala mwasi babalelele mwasi tonto age na yo baninga baselo cotisation yo balelo mwasi vino échanger to komi na 5 et quelques âge olandaka bana mikelo kwa beritier wata na sima wata pe da boyi na ye ane suna kosa bato balandake na sima lokwa bapakalingomba te yango te Francis Dibaya wata précisa ba garçon swege ba marketeur bien lokwa ba Francis Dibaya ba beret rouge ba na Luanda a kano spiritas ba kano ba levage la pulga obule doso oya na Luanda baza wata kano do pakalingomba yo vraiment to précisa yo mukiete wata o précisa yo tata na ndoto atana ndoto vraiment lali molota bwe wata o précisa yo tata mukomoko te ingrat tonton oza ingrat batu nyonso basunga na viole kaka na te fo finga bango lobaka ba n'importe quoi salita tonton lokwa yo ta mutu mabe mutoke tonda na elongi yo bapanzo lisheti kuna lemba likwaki songi ndoki ozala na famille na Luanda awati ba famille baboya yo muta misala mabe pakalingomba ba famille na baboya epaza muta misala mabe biso totala ki misala mabe na hote po biso to sambela kanzambe to yokeli o mawa yaya batu vraiment yokeli o mawa azu en charge azu sunga yo pakalingomba non mona tonton ndoki lokola pakalingomba ta o viva na planète nini ya terre yo ta pakalingomba maboko gojila nyama wakane lamba yo na parfum o viva wat ta tonton uta monde de ténèbres pakalingomba auta monde de ténèbres ngalo yipsaut molili dans son sali ki camarade na pakalingomba nzela ne ko mulili auta monde de ténèbres yango te makamna loba na okosa osale mission pour finga muto asunga yo obosane ke ba magenya baza obosane ke ba defa lo dongane na we na defa diniki bule diniki sikone na zabwe pakalingomba nga masita samba olonga nga moko defa nga mo diniki kagisa nga wapi keba obiki pozongi Kongo pe yondo sana makolono ya reswa Angola te yo pakalingomba tonto 5 quelques d'âge mais ti le landa ba mikena basima bakabela ke ba 2000 francs boule otiki passeport na Angola ta tonto o abala mwasi na ebisa yo abala mwasi ata mili kwanza tate nyoso basalele tout na dépense na sala kezani o maka fleur mo bapesa na libala o so mona kuli fleur mo basomba donc pakalingomba obiki Marie-Laure Mwaka makamwe fozala iyo paka
Cela on a expliqué très bien. Paka lingomba bala sala dépense te. Omonika